na ibe zalaka. Bo tozwa nanu nkolo Yesu akufaki na âge nini? Na ba 30 ans. 33, n'est-ce pas? Siko soki 33 ans. Pas pour les 33. Parce que jour nkolo Yesu abotamaki na mabele oyo bato mingi batsaka ngo kate, mais bato mingi mpe bayebi yango année 0 ebandaki. Tant nkolo Yesu na inane année nini wana? Donc un bandi. Tant banda ekoteya 12 ans année nini wana? 12. Tant wewe kufa 33 année nini wana? 33. Siko une année, parce que si on a bien mon canal matin, ils ont expliqué ça clairement. Une année avant que le soit à préparer qui nani? Pierre. Saint-Pierre. Qui a causé la nani? Papa ya église. Si on a soit à une l'an 33 moins 1. Et puis c'est combien? 32. 32. Donc tu vois que à partir de l'an 32, sans tout péter le hasard déjà pape ya liboso. Pape signifie nini susu? Papa. Papa ya nini? Ya molimo. Ya molimo. Papa ya molimo ya nini? Ya lingomba oyo nkolo Yesu Masiya atika kina mabele oyo. Donc tozali kotombola émission oyo ya Saint-Siège na Vatican bana na l'an 32 ti toye kosuka na temps oyo Saint Péter aye kokufa po toyeba un peu combien d'années Saint Péter a joué un rôle comme administrateur, comme pasteur, comme bishop, archbishop, il y a église chrétienne. Si on a l'église chrétienne, donc il y a l'église chrétienne et l'église chrétienne. Et quelle est cette année-là? Avant que nous ayons ce moment, Banda Santu Péter la soirée clé naïe. Église chrétienne zaïga moko oyoka comme église catholique te oyoka comme église protestante oyoka comme luthérienne te oyoka pe comme orthodoxe te oyoka pe comme église moko te kaka église nini moko chrétienne kaka à partir de Christ Jésus-Christ nde ya mwana sikoyo tokoya kosukela émission oyo ti na ntango ezali te église chrétienne sikoyo eko kabwana tokolanda suna likolo te tokosuka place eko kabwana qui est na 1920 1921 musika niso musika. Aha, tika na 1920 eza na musika te. Bat babota na 1920 baza na âge ni siko. Ba 80. Ba 80 ka. Oyo nano yimdo na 100 ans te. Ouais. Oyo nano yimdo na âge à 80 ans. Nga mama na plus de 80 ans. Yingiro bakia mona ka place église catholique et kozula. Le devant ya ko kabwana na protestante. Nde ya mwana na lobete pona réserve na émission oyo toko lobela église catholique te mais toko lobela ba santo ba pape ba remplacer kiti ya Saint-Pierre parce que encore une fois bien ça émission na 081 089 12 74 okoya ko na place lobela ki Saint-Pierre to banja ko lobela ba pape oyo Saint-Pierre premier pape toko ya ko suka ti na 40e pape ti na 200e pape oyo aye ko suka na temps ya 1920 oyo ba 24 parce que église catholique ekozwa indépendance ekokabwana division ekosala na kati ya église oyo Saint Péter atikaki à peine na 1920 et quelques de place wana kokabwana ekokota tokokota na bitumba wana te totikela yango bato balingi koyeba mpona nini baya kokabwana na banani yango bato bakabolaka lingomba mais biso tolingi koloba makambo oyo ezali ke banda na 1920 ti na ntango nkolo Yesu apesi clé na ye epai ya nani epai ya Saint Péter ndeko na ngai tika ete tokende kozwa première réponse na biso na ntango bato bozali kogroupe baide na bino mpo boyeba koma tokokumbela émission oyo na koprépare baquestion oyo bokozala yango merci mingi mama ani tokende suko pema réponse na biso ya liboso nani yango olingi kosila biso su mpona récréation na biso oyo mayebo ya Yesu yango tozokende kotala mpo topema mwa moke tomela mpe mwa moke basikre na biso. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ya bandeko merci lisusu pona mayebo ya Yesu to uti kotala awa koma bandeko na biso oyo baningiseli biso nzembe kitoko oyo na mama nani lisusu wana. No mama misamu ser lombongo baone so donc bazoning sa somo. Merci mingi. To sepe mingi kotala ba mayebo ya Yesu ndenge lekeli. Pona information bandeko oba ye retard tozali kolobela Saint-Siège. Tozali pe kolobela Vatican. But mi tamba yo comme Saint-Siège mbamba bazomona Vatican, c'est vrai. Mais que ba différence zali entre Saint-Siège na Vatican. Différence ni. Bon, différence ali yango yo mama na lokola otuni question na immédiatement to attaquer yango ka to uti koloba déjà été sans tout péter le natamba ba boma ki bakati mutu. Bakenda ko kunde na montagne na ngamba mai ya rivière o babengi koma Tiber. Na ngomba wana tamba kunda ke basantu baye ko sala nini wana mausolée qui est Naku, qui est Pétoïko Bengango Basilica, n'est-ce pas? Basilica Linga Kolba Naku, oh, il a été Bastongi, Mutu, Azana Kati comme Ebembe, Tombo. Tamba Kunda Kewana, Evana, il a Bula Mominki. Place en Zalaïga, libre bongo bonga. Kobosa na émission Saint-Pierre, tu le bagete monte Koyaki na Roma. Ba chrétien, na empereur Nero bitumba ekweyaki batu balingo bengsa band oyo to pesi jone numéro na biso to konse opesa numéro bo iko bengsa yango okoya komona ete ba santu mususu batikala ki wana na Roma mbule ekotaki baona église na gouvernement italien ko yokana ezalaka te ne ba yoko za destin ete toke ne ko sala so nzambe na ba pays mususu ba panzanaki mingi bakena na France précisément et puis na France kuna ba commencer à s'organiser ba commencer à s'assembler kuna mieke na Italie mais avec quelques ba santu mususu batikala efeka na Italie parce que Italie ezaki na meilleure position ko sala nini nzambe quelques ba santu bazwa ki décision ya kotonga fi mwanda ko ya mukeli susu na pembeni ya nini ya basilika wana kaka ya nani ya Saint-Pierre qui est ndako déjà ezalaki wana ndako ezali munene Ya mwa mukeka ya ndenge wana kaka ezali kutu kotire attention penza ya batu mingi te mais lokola basantu bazali toujours na persécution bazali toujours na problème quelque basantu lisusu bakesu kotonga lisusu kaka na pembeni yaka ya nani ya basilika wana kie ndako oyo batiaki tombo ya nani ya Saint-Pierre de 3 ndako ebandiki kaka kolanda bandako yango bato bazala kovanda wana mingi basango kaka. Quand tu parles de sango awa keba naza koloba basango neti ndenge tozulaka basango te ya mikolo tozoloba basantu basantu bazali célibataire bamususu mpe pas nécessairement bamususu bazali nango mpe marié mais tili ke discussion ntango ekweyaki bitumba susu ezalaki gouvernement romain précisément ya Italie baye kozwa décision ete bato wana tokokangela bango na place bazali en exil donc place oyo bakundelaka santu petelo eye kokoma na jardin nango wana baye kokomisa yango comme si eza prison ya banani ya basantu po ezalaki na ngambu mosusu ya mai ya rivière et puis mosika na ngomba kuna ezalaki quartier mo presque inhabité baye kokomisa yango à peu près comme même pas à peu près vraiment prison ya basantu bazala kuna